Ça raconte quoi ici? C'est quoi les bails? Vous m'avez manqué, hein? Ça fait longtemps, hein? Je suis là. Boko tanan nazanaka pour 5 minutes. Boko tamarambouza somo somo. Ba chinoise mama leke la Chine yeo. Boko takuna. Bako ta kaka. Boko tambangwe makambweza. Makamba kubita izali makiambwezi ali. Boza wapi? Wapi bino coucou maman, tata Victorine Koumou. Tata une maman comme ça? Ah, hé hé. Mère à chola. Eh, bozu wapi. Ti bozwaka. Femme en espèce. Malette et sous. Ah, na monite. La joie en mode pichuna wapi yo eh. Fololo maman leke la Chine yo. Ba chino bokota. Na eka pour 10 minutes to indi ça. Oui, ma maman, non, l'andayo. Maman Kano Bongo. Elle est belle. On te maman là. Espèce de sous. Ah, la préférée boulongwa kuna. Hello Joël. La joie ma de pichuna wapio kotoyo. Chouchou na kinji la tigresse. Joyeux anniversaire yaya. Bokota kota 10 minutes ngafuna ta la donia. Bokota mbangwe. Chinette Mouika. Mbosi anto bokota makambweza 10 minutes kaka. La donia linge banda. Kota. Makambo ezali awa. Mama leke la Chine yeyo Ma barona, to sakande to yokana ki n'est-ce pas bébé? Et bon va préparatif n'est-ce nous va fille d'honneur. Rit beauté za ko yinda awa. Na yebiso somo. Merci Rebecca Mbata. Somo na yebiso no ligne za ovimba mena kokili kambo teleke chose wapi. Lisa ba periko ezali nga mona otekango donc ezoya bon ba periko eya ba sort tout nga mona otekango eza somo awa ani mariage o il faut to bois ka periki to bois ki kabelo nyonso boko tambangu. Merci Jessica Itofe yo zankana na ki kombo no ndre biso. Merci Curtis Aziza. Ah, nalanda maman ebiso kitoko maele pe nyonso. Pe na malette lisusu. Cour suprême. Coucou. Je suis là que pour 10 minutes. Fona kata parce que fona kota la natala la donia kuna. Biso ba fia lokolo pete total la mingi donia. Merci Bélange. Bon, on va bien te hein. Nazana l'une zanga ovimba. Donc je me sens pas bien. Lisa ba perruque ezoya donc il y a qu'à privé na expliqué ezoya ba sort tout na côté na direct à mine dans 2 semaines à zawana na le bel kamba perruque maman yo faut perruque yo na bombelango ya blonde ba perruque ba mèche tolati kabelo trop mikolo mèche boy na l'air un moment kabelo zoya likambu to vandi wana bon boko mi 125 na lo ba 10 minutes photo que ta la donia ba chinois. Karine a préparé mariage, s'il vous plaît, pour décevoir bisoté. Pour bazozo la paix. Bazozo ba pe na besoin ba lia kinini balata kinini. Donc na lingi na yoka. Weekend au Château Rouge, li pute sili, li pute encore on y bag. Na lingi na yoka na Château Rouge bag eza souté. Ah, wona ce qu'on fait la eye banaka li bala ya bastar. Na Manchester eko comme partout. Merci Maria kitoko ba evra rit beauté ngate donc auto rit beauté koto na bois ki boye ba perruque ezoya bota milai nango chez Afi Laura coiffure et la somoa coucou ba tu boluka ki ba gen boloba ki gen ezate newska ba perruque ezali fait à la main na oteka. Merci beaucoup Zoubabela bientôt na ebisio perruque ezoya likambu. Non, faites ça Karine ezaka ko bois ki periko zaka ka boy. Ba yate barata nzambe. Ma belle. Zela ba mane yo muto luka ki perik soki na kati benga ngamo na koti masola ba perika ya mesh boy. Anaistika na lifina. Ba tu boza luka gena XL, ba gena XL na retrouver ngo misatu. Bo benga mbangu stock eza limité pour na ba gena XL e botala. Botala ndenge zo kabola ba se koto wow. But voilà besoin de gagner XL. Bon ben mbangu. Et c'est kaka 5. Nous ska ekoria partout ta ngola no tinda.
Il y a partout. Donc, na yé lelo na côté mbaka pour nous bateau bazana besoin ba na XL. Perruque oh ezali ma belle. Oh ngamo si comme no te kango yangai. Yangamo ko donc afana te ka bo moni ngamo na luke na lata na ye bande zo bimsa. Bo moni zo bimsa wow. Ngamo no te ka perruque na côté li sola perruque a mesh boy. Eza so mona bisabino. Bato à Londres, bo benga nga na on peut sabino numéro na nga sikoyo. Bo benga ngai ba gene tikali 5 pour na bato bazana besoin XL. Feli la patronne, on sombi li puta bason barakaka. Rebecca, écris-moi en privé. Bato bazan a besoin de payer, ya gain. Bota la gain dingue zo sala. Bon, ya fait ça, mon cara boye, ta e bokangite. E ko so pa bino robe senga ga base ka bwa maboye. Na ndenga boye, ta ne base ka bwani. Basa mbango bato ba gain bo benga ngai. Tata sena ba benga nga na peso prix. Bato ba gen XL eza mingi te bo kota bo benga mbangu to sola likamba gen. Ba XL ye eza mingi te. Eza soki 3 soki 7 3 ya pamba bo benga. Ba XL yango ya ndenga boy. Gen ezuyo boy. Ya. Oyo bakisa ngo sko ba fete likambu likama. Ba sezo bwa ka mezo tanga kitoko. Loulou, et combien de numéro nani? Ben, combien de privé n'a pas ce numéro nanga? Prix à gain et kitaka nangote matarte bandato soldat, gain les encore 45 €. Pour la batibasa en France, gain livraison et ça 7 €. Liputa Karine comme on bag. Marraine perruque on a yebisa yo somo tala. Moi na no mo mtazo teka maman. Na bona za la fainéance na landi maman abiso moko courageuse. Moi na mo mtazo teka perruque. Eza somo likamba perruque oyo. Bo benga. Bato gen XL. XL ezaka ni satu. Bo benga mbangu gene ko sila. Na boyo afigene yaki olobaki te. Ngai ona ye na lobi. Gene zo sila. Etika lika 3 pona ba XL bo benga. Ngana kati na ngana benga na kote ki kapona episono gen yango perruque yango. Bosa la commande à perruque, bosa commande à gen. Gen etika lika ka misatu. Nana numéro na ngeza 07 55. Nous allons tout c'est ça le problème. Il faut na zwango. Non, comme na privé bébé. Non, comment? Na commentaire peu notre numéro. C'est bon? Si bon notre numéro na commentaire pour au monde nango. Na numéro na mutu beba, mutu kota commerce, mutu beba. Donc ba chinois. Prix à perruque bébé yaka na privé perruque ezali. Mais na lieu likamba gain, perruque na zonga sima. Bon yana nous, plutôt si c'est gamba gain. Bana posa gain XL, manifestez-vous. 3 personnes baza posa gain XL, bosa signe. Na tira de la donya mba. Perruque ezali. Bon somba perruque a meche pas mutu mususu tenga moko na perruque. Likiama. Pona batu basa besoin ya. Merci beaucoup maman. Kota maman da soutenir moi na ye moko bi osomba liboso. OK, y a pas de souci. Donc na kati nanga na côté ka pona bisemno batu basa besoin ya perruque boya en privé mais ba gain etikali ka misatu batu basa besoin ya gain XL, bataille nous faisons nango. Mais XL est quelqu'un 3. Donc bateau a besoin de gain XL. Taille bima boy. Guitare boy. Bengangai. Tu ne seras jamais déçu. Bon, merci Kibino. Bisous bye hein.